BG, le biais qui dimanche. Voiture au chef de l'État Tambola Kinango. Et lobby si batu. Et lobby si batu te. Et lobby si batu. Na moni mutuna mutazo pesa ba prix na ye. Batumsi ba lobby 55 000, batumsi ba 49. Les logos tout mutumo a ebisi ngono ils ont 33 000. Mutuka. Na comprendre te. So ils qui mutu wana a filma ki te. To nya pe to yebate. Ce qu'on voit ba filma ki ango. Et puis sur 29 secondes, sur 30 secondes. Quand les qui wana, il y a un petit peu de polémique. En tout cas, vraiment, on a eu battu. Bah, Congolais bolingini. Est-ce que ceux qui font ça, on a 42, on a un des salis de développement boka. Non, il faut tous avoir la Bible comme sous avant de critiquer. Fati, à part cause de la présidence de la République, Azam Moutouloua battu Nyonso, a un sentiment naïe, n'est pas cause de la paix que Azuma moyen pour Azaki président de l'Union africaine. Grand Pao, la légende de la musique congolaise africaine. Azo mérité, il y a repris ses passeports wana. Azo mérité. Même l'artiste me soutient ba moni que oui ba payé. Azo mérité. Dans le problème n'a fallu mais j'ai compris que fallait ça rancunier na bilo moi buzoba. Aleki nani? Aleki mutute. Inosli aleki. Inos aleki fali nani? Oui. Pour nga. Nenga za wana stamsu ya bana okansa ke mutu. Inos bia ko salango. Et puis à gagner ce stade. Aya bet monde zabo. Nenga ya gagner albike oui na Cameroun. A organiser concert à na Martyr. Reboisin Azemi pasteur de l'île Sazaki contre Yango. Et puis le lopé Tomoni Rebo a publié ma photo Azemi. Aza contre na mona ndeni. Aza nani. Il n'a encore déjà Rebosé mité avant le mariage. Oh. Koffi Olomide, l'homme de 37 ans de succès, le Dobolo King, encore et toujours. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Je tiens avant tout à vous remercier de vous abonner massivement. Merci de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Et nous, en retour, on sera là pour vous informer, vous divertir à temps réel. Je tiens avant tout à remercier toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à nous perfectionner. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Merci à toute mon équipe, Steve Labé, Jordi, merci à vous. Et un grand merci à Maïli Dibos, Pichu Mongaya. Merci à De la Nation, Tonton Banda. Merci à tous nos abonnés de cléboa.com. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas seule aujourd'hui. Je reçois pour vous BG Manda une fois de plus. C'est avec lui que nous allons dérouler cette émission et je vais de pas lui dire bonjour BG Manda. Bonjour, Anatitou, comment ça pembe cher, on s'en dit que soupe. Non, c'est trop fort. BG yo na soupe yo. Non, la soupe est un danger. Bah supporter ba gangi. Merci beaucoup BG Manda. Pesambo Tamanos Bazolanda à travers le monde entier. Na fan de Sivie na prêtre à idéologie. Milliardaire en boule, honorable Zakari Baba, ce prêtre, na fan de Sio depuis Mikili Apoto. Babo ya Basambwa, tous en avons maël. Toujours yo ezali, taï senti malgré mon père ouais. Na pesi batu tout balinga nga BG Manda, parti Mikili. Clébo wana okanga bino, ozala wana, o publier to bana mbango. Voilà, merci beaucoup BG Manda. Sans plus tarder, Toko Talamasolo Nabiso, mais avant tout, j'ai fait un clin d'œil
à Madame du Cœur, la crème, Annie Moussouloukou, de gros bisous à toi. Merci également à Deli Bossang et la Suède, sans oublier Marcus Kidiani Star 7, de gros bisous à toi. BG avant ton banda. Crème de crème yo. Annie Moussouloukou. Voilà, BG Manda. Bonne fête Nanou ya Saint-Valentin. Merci beaucoup. À toi également. T'es oh. Saint-Valentin, yo wa Valentine ngana Valentin. C'est quoi la Valentin na yo? Ngate yo. Walo koute. Voilà, merci beaucoup BG Manda. BG le biais qui dimanche. Voiture au chef de l'État Tambola Kinango. Et lobby si batu. Et lobby si batu te. Et lobby si batu na moni mutu na mutazo pesa ba prix na ye. Batumsi ba lobby 55 000, batumsi ba lobby 49. Les logos tout mutu moi ebi si non ils ont 33 000. Non, ils ont bon o abine comme ce mutu amabe. Ce ko esali ni. Te yebi sanga siko. Mutu katamo ngo esali ni. Ils ont mutuka. Na comprendre été. Ceux qui moto wana a filmé qui tu n'as pas été battu. Ce qu'on voit filmer qui et puis sur 29 secondes, sur 30 secondes. Quand les qui wana, il y a un petit peu de polémique. En tout cas, vraiment na oye battu. Ba Congolais bolingi nini. Na ba opposition le kuta auto comme nango. Pour la limite que na makamande ngwana. Et tiens tu sais que da kozwa micro boye abandolo ba pour na mamutuka ya Kabila otamula nango. Ils ont la facilité. Donc, bilo musuzu oyo. Est-ce que ceux qui font ça mon akara ndongona ya on desali développement mboka? Non, il faut tous avoir la bilo musuzu avant de critiquer. Fati à part cause à la présidente de la République, aza mutulwa batu nyonso ana ba sentiment na ye ndenge pe cause à la pe que azuma moyen pour azaki président ya Union africaine. Par mois azaki na salaire na ye. Est-ce que vous avez salaire na ye par mois banozo combien? Et puis, il y a le président de l'Union africaine. Indemnisation en tant qu'ancien président de l'Union africaine. Il faut pas foutre. Il a droit. Il y a le papier que oui, et l'autre bon CP non. Tant sous mon tout cas, on a sommé oui par rapport à souvenir en tant que président de l'Union africaine et l'autre hôtel. Ils ont mabé. Population ils ont souffert. Non. Toujours confondre biloko. Toujours confondre biloko. Biso tout souffrir, mais so landeli vie à motu na motu. Tolo ba ko souffrir mais so bimi awa na ba nyango be na nini o mona ke moto avant na kwa ba eboki. Donc c'est-à-dire que souffrance ya motu na motu ezana ba niveau na mo. Fati pe ninga zawana tanga wa biso ke oui na souffrance mais ezana niveau na yi. Elingolo bate le kwa so motu kana azana pas te wa yokaka. Non. Tout le monde séparé biloko oh on est comme le roi mutama be jalousie ndelo ko comme on n'est pas congolais donc fati ndenga za on a ko séparer le côté parce que mboka yana souffrance ya ko sombelo non azana salaire na ye aza moto yo asaki musala na auto expliquer que azaki président de l'Union africaine bando ko futaye azana mbongo ozaki akolo ba peke oui na somba lupa monta mususu na États-Unis be wapi eza mbongo na souvenir wa zo linga sala. Tout comme peut te dire que Moutuka wana, qu'est-ce qui prouve que Zaka qui est sombi? Et que ça ngai pas ngai. Selon ma conception, na combien que mon et que ça tam sous parmi bateau yo ba contribuer pour na pour ça la Moutuka wana. Peut-être congolais na kati. Ba eko proposer alobi que oui, asa l'essayer nango. Po ezaki moment où asa l'essayer. A otamula nango, ezaki permis na kanchech. Ezaki te ka otamula nango so wapi. Non, a obeta tour nangona. Ezali na kota kancha mais kota oyawana. Mon tout temps a moni que ba ozonga na a kota na kancha nda filmer sur 29 secondes sur 30 secondes. Ndo e circuler wana. Yango te tokolo ba ke oui, to zo polémique. Ko ça la polémique mo ya biloko mo ya pas fitité ya biloko buzoba. Fatiaza moto Kabila somba bakazi. Plus que ça, Bentley, ils ont valeur $300 000. Et puis, tant que nouveau modèle, ils ont salaire en Sika. Et ils ont une usine. Babouka, Barouana. Ils ont valeur à combien?
Donc tout ce que ba biloko mo boye likola biloko atina te ndeto ko ko latsa ngo batu c'est pas important. Oh c'est important c'est que tous la fatia proposer biso à ça la bati les gelou wana simba c'est ça au biso tozela résultat à population. Fatia za moto a fonctionner le roi batu nyonso ndenge mo peke azaki mo sine to monaka abatami na sima porte. Moi, c'est un cadeau à surprise la fleur. C'est-à-dire, à mon tour, à part cause à la présidente de la République, à mon tour, on a un sentiment sur le roi tout. À cause jouer, n'engue sengeli. Donc, à cause de la tête le roi Mboka o ekufa nango, ou bien toi en souffrance, il y a la gamme non. Bah, au coup, bah, bon, mango kutu. Bah, tu n'as jamais na souci wana. Bon, il y a mon tour à ça l'effort de toute façon que Mboka lobby. Ezala malamu azana mawa pourquoi pour ni tokoza la mitema mabeti na niveau wana pour eza fati tanga kabila munawa te mutako loba ndengwana tabula kabila somba moto eza na valeur ba $65,000 moto tout ça là quand même et là on a eu comprendre que opposition au batu musuba commencer les comme ya mutama be eza sous normalité. Tout ça l'opposition était presque pour opposition faut dire que ça on peut limite. C'est-à-dire n'engue fati n'engue zawana yo oppose soit disant opposant. Au gros c'est que na coup d'état babomi fati yo c'est les opposant. C'est ça faut comme na niveau wana. Ils ont doyé ba kopé ça babilo musu ba limite. Même nga na ça politique était mais du fait que na leki na bande de l'école na quoi accepter biloko wana ti. C'est-à-dire opposition n'est pas par rapport au système ou bien par rapport à l'idéologie. Et ça par rapport à ça. Et ça, on a opposant, il y a yote, et comme le roi a rankin, que Babo Marutu Yokufa. On est à opposition. Tout le cas, place il y a qu'à placer Bamakambango et puis toquer bien. Voilà, merci BG. Pour Fatima, il y a un possibilité que oui, le roi Martin Fayou les opposants n'est pas Boumaï. Oh, c'est platé. Pour Azam Moto, pendant que Basala qui opposition, Bazana Makambo yo, vivant au Bangon Bali. Car mon bout tout autonom au Babimi c'est sanguinaire. A Tigala ko sepelate que oui, malgré tout au atletara Etienne Tshisekedi, mais à quoi l'ingate Etienne Tshisekedi d'ailleurs. C'est-à-dire Ezabilo Moussofo était à Bissonam. Tant que ça l'opposition, tout ça l'opposition en il y a bien. Ils ont par rapport au régime, par rapport au système, au montamemeli, et non par rapport à la personne. Voilà, merci BG. BG Manda, actualité a dominé la remise du passeport diplomatique il y a Kofi Olomide. Est-ce qu'elle a mérité un autre par rapport à la pression d'artistes musiciens Babande Kocha après avoir Mukonzambo ka appelé Sango na Dajuna Maître Gims? Na tout bon limbisanga pour na biki ba question ça yo mais yo mo sipelité ne ba pesi Kofi na tunika so yo sipelité ne ba pesi Kofi Grand Mopao, la légende de la musique congolaise africaine. Et ma bête Kofi ça les belé en dehors il y a musique na to dit que oui la personne ils ont battu sous ba sepelité par rapport à l'attitude naie. Mais na niveau musical Kofi aza icône na niveau oyo il faut passer ba valeur ebelé donc azo mérité ya repasser passeport wana azo mérité même ba artiste nous soutant ba moni que oui ba pesier azo mérité bon Dajuna Maître Gims oh bango tout bango ndi ba commissaire ba non ambassadeur culturel c'est-à-dire mais ba changer ba sous non ba changer té Kofi Olomide changer té c'est-à-dire que Daju na Maître Gims bango ba pesi bango ndi baza à titre symbolique pour na artiste nyonso pour le lope oyo ka oui ba pesi fali au monde on m'a bêté ba pesi faire au monde on m'a bêté ba pesi wera ba pesi JB. C'est-à-dire que Daju na Maître Gims bazaki comme à titre symbolique pour nos artistes congolais. Ah ouais. Donc pour na Kofi Olomide jamais na komona ngoma be parce que Kofi asali musala makasi
na rumba asali musala makasi na niveau moko oyo eza ke lelo mpe il fallait bapapa wemba bazala bavie na biso lutumba bazala bamadilu bazala bapepe kale bazala donc baartiste na biso nyonso basala musala po te rumba ekoma lelo na niveau ekomi il fallait bango tout bamérité donc nakoloba te mpona Kofi namona mabe non coup de chapeau donc mpona Kofi naza d'accord pour Kofi a mérité makasi moni lelo so tamona ba statue ya batu nyonso mpona Saint-Valentin o comprendre que Kofi a musa makasi na mboko na nini Saint-Valentin kaka ndeni oh eza ba constate o constate que na ba statue ya batu atie nzembo mobo ya Kofi mais biso nyonso toyebi que nzembo esala succès makasi na Saint-Valentin nzembo mutu no Blaise Boulati mutu nanga oloba mabe obende ochola ebeni ndeni Blaise Boulanga na to coopérer na yete baba vie na biso o izaki tolinga musique na bango depuis wenge banini kasi na keka olingela musique na bango choli il fallait pas lo ba vie na choli ndé mamoni Blaise Boula nakolo bateke to coopérer na yete mais to sola na yete mais ko coopérer c'est trop ils a vraiment trop aza vie to solo là tam souye pa yebingate na moment où to sola na ye période yaka a créé ni na ye à part pondération 8 tant ayo créer ayo créer ba musicien agriculteur parmi bango na mona moko akoma pa héritier aza chef d'orchestre na ye ba pas Blaise Boula on na tonde pas na bango donc à l'époque vient de Blaise Boula donc nzembo ni ça a succès période où ils a qui to mingi to se pla nzembo na Saint-Valentin ça la likambo makasi non période ya ça a succès yango na se pla na makasi oh OK na lobi que ça la période ya ça a succès poursuivre toké kasi toké o seka yo mo yebi lo ni o seka na sekini na bika période ya ça a succès yango OK nzembo ni na Saint-Valentin et c'est lit voilà banda le moment Kofi Olomide donc Kofi Olomide a sa musique m'a donc na habité to lo basuni na génération ni o ezake na ba o ba boto masika ba e ba ke Kofi Olomide sa musa makasi ezako to ndeti biso na batango to ya vie na biso Kale Jeff to zarate meto yebi ke ba vie ba yemba indépendance chacha bongo ya Kofi Olomide musala sali même bana biso ba koko na biso to ba oyeba ngo donc en tout cas pour un passeport mon konzambuka chapeau Kofi danger biso ndo to zélande siko moni toko lugate ke to anticiper makanisa mokonzi nde apesi na Kofi ça va apesi pe na artiste musicien mususu so apesi ve bango total apekakati ba artiste on banani voilà BG ezapena ba moi récemment hein makambu ya Kane uti oleka bien sûr fallait abetaki na Kane yemuta abetaki jour ya ouverture ya Kane asaki fierté mboka na biso bien que na ninga ballon tozaki représenté mais grâce à Fally au moins la RDC était représentée mais après yango retour ya Fally alikaki une émission moko alobi na kilelo ndenge bat bazolo ba que ye abeti na Kane na ndenge ya connaissance parce que ça a mis à eto de grâce na yango nde memi ki ko beta na Kane de ya lobby à part yango à part ye musicien ni na ko représenter biso na Kane valablement na éviter so Hollanda qui va proposer na ye na Hollanda ki OK analyse ni oko sala fallait obi ko gaffer apolo ba ke o ngana linga bote ba bêtise bongo lo ba ngona TV on est ba bêtise fallait yo lo ba kena ki saso bena donza bo na RDC batala artiste yo uti pa Kofi olo ba kutu ke na RDC nani ba kozwa yo a grand chanteur to expliquer na bien na kilelo boni boyko kilelo nde lingolo bani kilelo lingolo bani il faut expliquer à biso non tant ba kilelo c'est-à-dire quoi to expliquer ma au moni o ya sa tam so kan saniti ka sele mo dan Bill Clinton ça sera la coupe du monde ba yemba chanson o ezaki
intervenaka na champ au bayembra ya Coupe du Monde. Ils avaient Gabon, Angola, Bill Clinton sa yemba. Oya yé, na yoki alobi que oui, il paraîtrait sur total. Mon te bête ça qui est. Et là on y est lexique qui est total, mon te bête ça qui est pour azaki même pas na et lamba o ezo lexique qui il y a total. Pour total les gens là sur ezaki a bête ici a gagné ni na kati. Pour total les gens qui ont ma publicité. Ce que yo sur a bête ici yo. Na kanwana, il a gagné nini. Pour au lati même pas il lamba o lexique oui, au sa publicité loco. Omoni artiste na biso fo bazara mayele. Tant que comme likolo, il faut faire l'intelligence. Quelle que soit façon oyo ko luka ba ouverture oyo o lekelaki. Mais ko luka te ko minimiser ba o baleka. Pour musala Kofi asala. Yene ngazana na comité. Musala jibe na wera ba sala. Niveau na ina na comité. Tam so ka sa ka komi likolo. Beje na kilelo. Yo reso lo na yebso na kilelo. Fallait na serre. Tozano a to beta masula après 5 ans. Fali a commis na souka, il y a un monde balanga jeune bini. A koki jamais. Mais c'est grâce à sa musique né. Non. Na kan. Abeti nete lo ni kuna. Nete lo nini. On m'a dit lo mususu ne faut pas ko komi sango lo wande ke yondo mutali boso non. Fali aza mutali boso te. Moto asala ke yako mafali. C'est Kofi Olomide ko ko ignorer te. C'est pour cela qu'il y a un monde qui en tout cas, c'est malamu pour nous faire Kofi Olomide. Kofi Olomide c'est un makasi. Donc, tant que nous sommes makasi, il y a le bateau bakoka qui quand même à parier. On a eu sur les attentes à deux meilleurs bakoka qu'on représentait. C'est que Atangaki Inos. Pardon, Atangaki Gezma Wetena. Wane za babiloka ba polémique na ndenge azolinga mema. Ayebe ke ndeza na petual inosbi esa lekiye. Na benga uto petite na limbisanga inosbi. Na linga ko mingi. Ala lekite. Atangaki Robinho na. Ah, bo totika ba polémique. Totika ba bilo musuza ba polémique pa pa to mi mamu. Fali ninga zana ko telema na inosbi te. Inosbi alekiye. Ngam na lo bangu. Et puis na lo bangu kaka. Omo ndanga lo banga ke ngali ngakete. Je m'en fous. Nous avons un problème na falité mais j'ai compris que fallait ça rancunier na bilo moi buzoba aleki nani aleki mutute inosbi aleki inos aleki fali nani oui pour nga nenga za wana stamsu ya bana kansa ke mutu inosbi a sala ngo et puis a gagné ce stade aya bet monde zabo nenga ya gagné albike oui na Cameroun a organisé concert à na Martyr bazo ko élever baolo mola makamu baolo lever makama mesure ba pesa qui ya coronavirus ou ba biso tout qui est à partir à 22h à ça la kaka tout à betela biso stade de Martyr yé danger à beta stade de Martyr au moins bilo musuto lo ba ngona ba sentiment Fali c'est un grand. Mais comment on a pointé à le langage quel que soit le niveau où il y a comme il Luka vomi batumusoso to baninga no artiste bakumisa yo et non yo le kana TV pour nous bake nani donc yo ozocha musapi na ba ya nyonso ba telemi fallait le kineti nani ale kineti nani nekilelo oh maman ngana fali azo kansaneti ke oui aleki mo mais on fait la fierté mboka na biso ko ça la fierté ezali kamusu mi ya kolobaki abete la biso world music c'est que yo zo comprendre ngati au monde neti daju na Gims baleki déjà sko yo olobaki na Congo so tali ba ko bengisa nani oh ozo mo ateke yo mo mi confondre na malobozo loba au jour où ba pesaka daju na Gims passeport rouge azali na bango fallait azali na bango mais ba bisa vite visite au yo ba yebi yoti daju na Gims nde ba kota pour bango nde ba bengisa bango pas chef de l'état donc c'est-à-dire et ça ba leçon au moto fo yemo kwa mizongi saka tam so kansa neto communique non
musique oyo ba fali na ya fait ya jibe na wenga ba beta c'est trop fort ba kabola ba famille o exemple na que oui awa so bozaka 5 3 baza koto 2 ba koto fali na komi na niveau na te fali obeta ba stade na obeti stade de martyr te au monde héritier makambo sali fiki nous allons ya gangela que oui a ignorer même ba journaliste au ba salayi c'est pour ça que mon ngai na likamba fali na olinga na loba pena question na kuta na ma caméra no ye o tshela na micro boye fali faut expliquer a bosan que droit chemin mon ba salayi za ba journaliste même kolabeta fiki na dit que yo moni plein on na salaki ata journaliste moi a ça que publicité na moi ça c'est quoi ça fali tu es qui ya solo azanani comme ça quand ça y a aussi ma sika héritier prouvé à bête plein ya fikine ko lega yayi pour na relaxer que moni tant yo komi mona que oza au-dessus à tout le monde shit na yo ya mwana asala ke ba wera ba beta te ki songi na sa ngai na olobango oh nyoso sala asala na yi je suis prêt à comment bu c'est so makambo so so moni bilo muso komo pesa ngakana est-ce que c'est faute na nan est faute na au moins bilo muso ba vérité muso to ngakolo bango na télé expliquer biso nan ezendeni au moins ba fali fali ba bato ezake niveau komi c'est-à-dire ba kotuno moi point de vue na yo c'est-à-dire niveau komi avant ba ça avec les kambatuni point de vue na yo so il y a fali pena pesi réponse abi que oui a robeta na ye mais au moins étant on a beta qui mon ba dégagner ça là bosso so ba permettre ya combattant BG ça fali te au moins ya ngone lo na lobino ki maka musuto ngako lobati BG lo baka si lo ba te na lobana masute te BG pardon lo ba BG biso ba on ngana loba so ba okanisanga po fali lingo okanisanga bat makasi akanisanga nan pona apena bezo pe wana na kangami nan pona ligamba fali bakangana na kasho pona ligamba fali o lelo fali akomona lwa neti ya komi spécial fali oza spécial atamu tete fali c'est un grand artiste na mboka na biso oyo na ko minimiser te mais et loko asali na TV na lobai ke oui fali to photo la kisaye ke azelo côté mais when is qui faute ya journaliste et to faute na peut-être que journaliste a tout na qui tant ya zo loba a répondre journaliste était yo limina pe sa faute pas na ti le collègue na pe sa faute réponse c'est dit ayi pues aina bilongo so banda ko je na ti le collègue c'est-à-dire ayebelo nya banda loba devant la télé faut yebara bilo ni faut loba ngai na ko jamais d'accord na fali akoyo loba ke ngaza contre ou bien la ligne était je m'en fous quand dans le bac je vais choquer les gens à choquer qui peut pas choquer oh bon ya choquer oh na choquer on on comprend que vous avez le côté et puis on sala le côté au salina le côté oh ba ouais rançonner ça que oui abimisa album Eclipse Salami annonce mon album qui bouissa pipa yo vandi bona télé et puis les bandes étaient à Kinshasa na habité donc kanwana est-ce que fallait quand même mon tour à participer qui to ina arbitre congolais o ezaki arbitrer tina finale ozomona te que moto koluka komi komisa danger oyo il fallait pas mais j'ai haine toi acharnement merci benga onyo so benga ngana loba te acharnement to haine yo nem doyeba ngana na haine te bona nazana haine a fali par rapport à quoi to yela ne mwasi ou bien nazana problème na yete na loba weza réel c'est-à-dire na langage o ya tenaki tant ya tenaki langage à se rendre compte te que batumso esala bango bien te ami mona yi non moto aza mayeli aza sage akoteni ba propos ni monati ba wera ba sala ba succès makasi
ba beti ba double zénith ba tel ba sal ba mini boy osoka dia ki akomi bio artiste nini non les contrats ko tabane ko ça ba hommage na ba vie na biso taboulay pour bango ba beta ba 7 jours c'est-à-dire ils ont biloko oyo ne faut pas que luka akomi comme ça danger oyo ya mabe luka biso neto beta lisona bi omoni oyo net fallait sala artiste ni sala vous comprenez ce nie biso nde ba journaliste to lobelango que yé aller na TV ya olobani soki ezaki falité soki ezaki ngate nani akosa donc yo mona ke ndemo beta on moni sala le grave nga ba sala le côté c'est que artiste ou abeta na clôture azanan alegi ba artiste tout ne faut pas que ça va pour vous choisir et ça qui est mission insensé on dit mon tolika na bande de l'école donc fallait pour pas je crois que malobano oyo ngai na ebi ga to lininga te je m'en fous mais du moins conseil na nga peut-être ko yoka ou bien batuno ba ko yebisa yo to compter depuis jour ya annonce à loba makambo wana obi mikolo combien o ba sepela te na ba propos na et ça le voit n'était l'eau n'engona ou le bango devant papa Wemba donc côté on a donc c'est comme là qu'il fallait ba conseiller kitoko mbala simalo ba sous ba bêtise on a dit on a quoi accepter jamais derrière moi le ba respect on peut jamais voilà merci BG de comme l'émission déjà que chuter dans l'émission la biso na resolve vraiment temps mingi téta la le Saint-Valentin danger voilà BG Manda récemment tomoni Inos aliki na émission moko alobi makambu ya pasteur Denis Lessine nga bane ko loba que na moment oyo makambu azemi arebo voilà c'est no bina généralisé kaka et puis lelo tomoni pe Rebo a publié ba photo zeminae na la kisakio analyse ni nyoko sana makambu na nyoso ande analyse que Rebo za zemi pasteur Denis Lessine qui contre yango. Et puis le lopé to moni Rebo a publié ma photo à Zémi. Aza compte na wona ndeni. Aza nani? Il n'a encore déjà Rebo Zémité avant le mariage. Oh. Mariage c'est quoi? Ils ont que ces deux familles déjà vendu. Famille à moi si ceux déjà bazumbo. C'est ça mariage non? Ndé o biso to yebi ya moi. Même si OK na commune, ba retourner na est ma pesa qui dot. C'est ça mariage. Surtout que na commune ils ont sécuriser le mariage. Pendant que dans l'église par rapport à tous les chrétiens. Mais est-ce que tous les obligés que le mariage faut célébrer dans l'église? Pourtant, vous avez dans l'église, ceux qui sont dans l'église, vous recourir sur la famille. Donc, c'est-à-dire le mariage est solo, ils ont coutumier. Mais il y a balié pété, ma chérie. Donc, bien vous quand c'est que oui, il nous bien saint témoin. Est-ce que pour appeler ça d'autres, il faut avoir bien bino? Pourquoi bino va pasteur mususu so sili succès? Pasteur Denis Lessine exacte que nazo bebisa lokumu no mais et là on a remarqué okomo bima libanda makasi libanda Bible nga penata na église no na weya tato bengisinga te waneze libanda Bible et kobo va yoka waneze kobo te o wana à côté ça débordement bolingwa liboso ibanda ka bato mibale ta balingani elingo lo batay le kwa to lingani biso mbale yo komi na zemi c'est que moi na nzamba yebiete le plus important c'est que nzamba nda yebi pour quelque chose de cause na ba défaut na biso mais nzamba yebi pourquoi permettre que nous abon donc to ba que David moi Salomon akuma roi est-ce que maman na ba sala mariage pourquoi faut le baraba bo le quand na TV pour le baba bêtise. Je ne suis pas d'accord avec ça. Pasteur Denis Lessine a l'ocapena pour m'y sa crédibilité wana. Ne voit comment kenango comment il m'a bé. Hein? Ne voit comment kenango. Il y a un pena d'accord te. Po tant on kuta na biso a mi tout ezarake er mo botu baluli na boye na pesi o esengi na pesa. Après wana mukili mo wa balukela ngana ba pasteur mususu geo boye na boye. Donc c'est que vous avez mon tapétage. Oh maman, biso to banda makamba motu ba finga biso ba délinquant ba petits zakle ba petits zakay mi to sala raté. Le lo ba tutu ba ko mo ba ko mande biso zala o biso to sa bo moté.
bato bafingaka biso même ezande toloba likama lingala oyo biso bato baneo na TV balobi bapeti azaka batanga te lelo biso toza donc bato bakomoleka na TV donc baillettré moko ya kosakana te na pasteur de Dinlesi akomobimisa lokwa nini mutatanga te homme de Dieu oyo ezaka nzambe Alexandre na école moko boye esengeli azwa moralité ya malamu donc nzambe babilo mosusu oyo ezaka neti moto lokwa pasteur de Dinlesi akoleka te aloba yango bakotuna yango maza aza obligé de répondre quand na yango ezanga ba réponse mosusu na koloba te est-ce que nazo obligé ka funa mabe pour na yango inos bi est-ce que neza wana yo koloba kaka inos bi ya boy na boy te non yo jije bango na musika bon so ezaka oui avant bakoma na zemi inos bi ça qui geste ya d'autres na famille ya mwasi babona bango mokile yeba opesa bango faute na ni faut en information comprendre donc baza basa na nzambe mais il faut aussi la intelligence et la sagesse c'est très important ngai attendez on poser une question sur la monnaie que place oyo réponse exacte na olobati je préfère na karama que na bimsa ba bêtise. Voilà, merci beaucoup Benjamin d'être commis vraiment dans cette émission na biso. Merci à Bandi Nyonso balandi biso à travers le monde entier. Merci à celui qui était derrière la caméra. Steve Labé, merci à Madame du Cœur, la crème de crème, Annie Moussouloukou. Merci également à toi, Marcus Star 7, Marcus qui dit Annie Star 7. Merci à toi. BG Ovandissa, Batou, pour conclure déjà l'émission de la combinaison. Tala ninge na zako fandisa tayi sentima le grand opéré we vient na prêtre poto na fandisio na ninga mukiete na kobosa na te jos ba foila hein mobala pembe moi si ya pembe bébé ya cher ya pembe motema ya bato ya mama Flore na fandisio ba kodoka malgré tout baza ko bunga nzela tika na fandisa Nancy Bassasal Jean Flix Bassasal batana na tel héritier testamentaire et légendaire baboya basambwa yonde idéologie match ya kitoko a moyenté na fandisi sous maître Lola de Bruxelles na fandisa sunan maman mami kitenge maman na do kitenge wa botate mwana kitoko toti krio na fandisi tout bato wa poto fandisi na pe Deli Bosange na Suède na Suède moi c'est ton mobile ngai moi mobile oyo otali mobile pena donc okumisi nzambo betele ba siffler tala bote mobile pembe chero tandi na soupe. Voilà, merci beaucoup Benjamin d'être comme vraiment dans cette émission d'Abisso. Merci Bandeono so balandi. Ke ba la cameraman d'Abisso nani? Steve Labé mobile la soupe ba wi lelo serve la te inga petit oui wa zwa malelo a aussi la pena pour lingwa kozwa. Joli tout. Voilà, merci beaucoup BG, c'était un plaisir Yolandayo. Merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Continuez de vous abonner massivement, de commenter et surtout de ne jamais oublier de liker toutes nos vidéos. Restez branchés sur cleboa.com. On se retrouve au prochain numéro. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux du monde entier. Je vous aime. Restez branchés. On se retrouve au prochain numéro. Bye bye.